nae musicien nyonso to akoki koya naye ya na problème te papa jiba azaka moto arankini te yo oyebi mokolo wa moto arankini te papa chéri yo moko oyebi bcbg toka bato arankini te ya matanga ya biso tokufeli mutu na biso donc eza mutu nyonso tu musicien nyonso oyo aza na talent na ye akoya so mpe batie produit mutu nyonso akoki kobeta baorchestre tout bamisi ebele wana yebi tout d'abord il faut za boga oyeba kobina fo oyeba koyemba oyoka liboso so oyebi oyemba te tokozopoane oyekaka oyembaka lokola likelele non faut un grand chanteur pour lataka bien okotaka bisi te po bamisi ebele mpe bakota babisi tobandi opekisa yango faut taxi oluwaka voiture na yo ozalaka mpe na millier ntango ozoyaka mpe na staff bon sik bon genre yaka na basi ya prep bawera baki na bapale eyaki te ndenge lelo bana bama campagne bana na bamofleri banini eyaki bongo te ezalaki wera na pale jibe na pale tomonanaka na barépétition ocomprendre na barépétition tozomona mais ezalaki te ke soki répétition eye biso tu bana bandal toya kotala rep lobi concert ekozala mokoloni ya concert ezala na olympia biso nde toye ezalaki te ko marke o mutu moko aza na ndako na ye tetete nde toye kozwa l'époque wana garçon moko ayaki papi kimbi personne grata nde ntango aye tokomaki na mwa système moko mwa kombi mwa basala baboke komomonana bamise bakoma kozwaka mwa quelque chose Merve na bino nyonso obolingaka chaîne oyo MJ Télévision. Merve na la première dame d'Orléans Madame Mami Wanzabote ma papa Misha Merve na bino nyonso ya Jean Michaud bisika boza na Paris ba Merve na bino Merve na ya Didier Pelé kwa na London Merve na Guilhem Akiemoni na Paris Merve na bino tuko obolingaka ngai Sidi Bahati lisusu pour la deuxième partie de l'émission, la mission de pour ça parce que maître Tchétché même de Bona a mis ça qui est déjà Paris, na Paris à Boula, Valais, mais à travers l'émission autorité pour ça là, ne ba appel déjà, aussi là qui peut la jouer la vidéo maître Tchétché même aya pour appeler ça vraiment ma précision par rapport à ma caméra et puis maître Tchétché même a expliqué qui vraiment a expliqué vraiment ebandeli ya wenge bien ndenge akotaki ndenge bandeko vivre na wenge raison pour laquelle lelo na bi mpenza nazongisa tu na plateau na nga maître Tchétché Membe aza na nga na plateau na ye tobeta masolo etali musique na ye mpe tokobeta masolo oyo etali matanga ya Sege Mignon Maniata na maître Tchétché Membe nde tokozwa vraiment badetail baprogramme mpona baobsèque ya Sege Mignon Maniata Merve maître Tchétché. Merci maman Bahati. Boni. Très bien maman. Ça bien. Bien au monde. Et puis que na ba fait trop ba master na Paris ba di Tchétché même ba bunga to lukake to mona kete to sepeli ya pesa to nora ya Tchétché Membe quand même ba benga kio. Bon, mutabenga kaka Guy Michaud, Kunta Kinte, Guy Michaud, Coco Sango, ba vie na Bopi, ba na Paris. Biva na London, abenga kinga, batebele babenga kinga. Yemo pe mama ni ya Mami Wanza yemoko MJ abenga sans oublier maman pasteur Etelia na Orly a conservé nga mingi pour na prière. Habite en esprit à prière. Pour makambo esengaka beaucoup de prières quoi. Voilà mettre tande na le baki prochainement pour matanga zo continuer kaka makambo ya matanga ya Sege matanga Sege bisika matanga ezosala apparemment c'est comme si matanga ngo eza divisé côté ya bo papa pe bazosala matanga na bango côté ya famille bo mama pe bazosala matanga na bango finalement tozoyeba te ba musicien pe jibe mpiana pe azosala pe côté na ye pe ayebi no besi beje pe bozosala côté na bino au juste tozo comprendre te matanga Sege adresse exacte oyo esika bato bazokutana bazosangana eza vraiment wapi parce que jusque là toza na confusion par rapport à adresse.
bon maman baadi Sylvie baati programme ndenge ezali na epesami te président JB Mukulu asispandaki toutes les activités na ye pour l'instant BCBG bana BCBG bon chic bon genre tout ça l'activité te président asispandaki tout ba concert na ba fête nyonso surtout azali na ngwa kobeta tolobaki semaine oyo délégation ezokende Roger Ngandu na moi quelques bateaux ezokende Inde mpona korezonga soki ezongi totyango na cinquantenaire bongo to préparé wana eza na compte ya nani compte ya gouvernement to na non famille na orchestre bon ministère ya culture babimisi kasi so totie orchestre il fait partie ya culture na famille tokosala makambo te président JB aza moto ya discipline akosala makambo te alingaki obi président JB alingaki sege makasi ti atiaki sege chef d'orchestre c'est un petit qui était avec JB depuis longtemps. Tobeti Bazénith, Tobeti Bo. Kakanda, yaka mona muke. Après Titina, yem tago remplacer place wana. Donc abeta Bazénith, abeta ba Olympia, ba makamunyo so wana. Ba Bercy yem tabeta. Donc programme ezalaki président lobaki boye nde bolandaki Roger Ngandu et pas Mamilela. Délégation ezako kende. Ezako kende semaine oyo. À partir à lobby, ti to kende mercredi, ti semaine ici là. Délégation ezokende po kore ezonga awa na RDC mais pona matanga BCBG azana na matanga te mais matanga ezali na famille ya papa matanga pe ezali na famille ya mama bato balingaka sege misusu bakokende na matete kuna oyebi yango na matete kota papa pe na avenue de la paix bato misusu te matanga na ebandi te mama Sylvie baati matanga na ebandi te wana ezali bandeko oyo ya kote ya papa baza kose réunir kuna kota matete bato mpe kote ya mama baza kose réunir awa na Jamaïque donc bandeko nyonso balingaki sege bana BCBG oyo balingaki sege oyo balingaki komona kote ya famille bato baproche na lemba bakokende kote ya papa oyo mpe baza kote ya bakokende kote ya mama mais biso na BCBG pour l'instant tozozela décision ya ye moko président Mukulu donc même bamusicien oyo baza na besoin ya koya kokabola mawa na JB mpiana to BCBG il faut bazela ti JB matanga ne ko voilà c'est vrai ndenge ezali mais le musique on peut comment ba polémique ba temps ebele JB na Kofi okababi yo kanaka te JB na mutu boye na Fali ba yo kanaka te siko matanga sege ba musicien mususu wana est-ce que baza na courage ya koya matanga ko kabola mawa na ba ndeko ya BCBG to pe kolela sege bon mpona bamusicien nga nayebi ke ntango tokufelaka na Congo tokufeli musicien ezalaka te orchestre oyo nga moto ya quartier latin po matanga lelo ekoma yo mutu boye aya te mutu boye kotya makolo na matanga te koya te toyokanaka te wana yaki bamakambo ya kala yaki bamakambo ntango yaki bakofi na bapapa wemba na baemeneya mais biso na baclan wenge makambo wana eza te parce que so oteli lelo bana oyo nyonso baosala succès baka bana wenge te tala kaka na Congo mobimba bana wenge na quartier latin dans matanga Seguin Kofi koya na ye mutu nyonso to akoki koya na ye musicien nyonso to akoki koya na ye ya na problème te papa JB azaka moto ya rankine te yo oyebi Mukulu ya moto ya rankine te papa chéri yo moko oyebi BCBG toka bato ya rankine te ya matanga ya biso tokufeli mutu na biso donc eza mutu nyonso tu musicien nyonso oyo aza na talent na ye akoya so mpe batie podium mutu nyonso akoki kobeta baorchestre tout nde mpe matanga dakumudu ezali wana eza na problème te mais pour l'instant bana BCBG tolobaki teni toobligaki teni te mais boyebaka teni na biso ezalaka amataka Laura Florine amataka na punda donc bana nyonso tu ya wenge BCBG oyo na nasombi elamba na ye te o t-shirt nisombela avant po biso nyonso tokolela sege na marke kaka amataka na punda ezali ngai nde mona koloba ngo zanga moto ya liboso te nalobi namonaki mpe président ya baassociation oyo ya l'association ya bawenge balekaki na batv mpe balobaki yango amisombelaka ere oyo ekoma nango mpe ebele ekita mpe mwa prix kua po ntango esaka succès ezaka mwa cher oyo bato mosusu bazwaka yango te wana eza teni te ko te loba JB moto alobaki yango non
ezali ngande cheche na lobi ngai ngande na lobi ke tolela ye na tana poso tobi biso ba costume ba tutu tobi tolataka costume noir et blanc toyaka nango mais teni na biso ezalaka Laura Florent amataka na punda ayokaka bilengi ya tosengeli bamelomane na biso ke a plupart ya bato mingi bazala nango soki nano osombi te misombelaka ero oyo Maître Titi, avant que tout ça, c'est bien, on peut bien attendre question mort, c'est bien, parce que au vendu trop de musiciens, aux appétits de l'eau pour qu'on soit toujours aux musiciens. C'est bien, ils ont mort, ils ont mystérieux. Et puis, c'est bien sûr le lot à perdre vie, ils ont des sacrifices, il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de politique au Canada, et nous, tu vas rappeler, il y a gilet bien. Ah, il y a évité, il y a un ensemble d'été, bon, famille, mais jugez point, Bible lobby biso, mais mesurez point, mais jugez point, j'ai pas oublié point, j'ai bien mon canaba, n'a rien bango, basouillana, bazali bango, non, mon accident ça dit quoi? C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc, on a une polémique. On a idée. J'ai besoin d'un allié, on a un allié. Allié pour même. On a polémique au santé. Famille peut être dans la famille, côté papa, côté maman. Tu as des accidents. A Koufité à Belaki, a Koufina, accident, voiture, il y a qui est. Donc, les médecins ont été diabétiques ou ni. On a médecin qui ont consulté. Mais pour nous, on a des accidents. Mort naturelle, bon, nous avons un accident, Koufi, tout le laï. Tout ce qui est polémique, polémique exacte. Les lorsque Moutoualina lit à relier propre famille. Tu bois ta banane. Bana, celui 8, n'a pas ton abakoko. So il a lia. Na olia bana ngamo. Bon, on a lié le gabat. Jamais. Merci beaucoup, mes petites membres, pour évoluer. Faisons un moi historique ya Wenge. À l'époque, Wenge Zakandini, tout va dire Wenge Basiri, on a ici ma case, Wenge so l'autorité, au rose à jamais pembeni ya Mujajibé, au rose à jamais pembeni ya Wera, yo suppose tchétché nembe. À l'époque, banoza zakimine ba musicien. Est-ce qu'ils est facile pour nous pour zakimine ba musicien? Bon, maman Sylvie, explique que la première partie. Explique que au moni biso tanto zaka na kati ya Wenge toyaka Wenge ba fanatique tokanga na la classe moko na JB te présenter na Saint-Pierre obi que Saint-Pierre à face à lycée Kabamba tokota ki makina IM ngai Adolphe Dominguez Maradona toki na makina IM toki pe ba classe moko na ba JB na ba primaire même na yaka Wenge fanatique ndenge nini masana nga moko Koko Shango na poto na Richard Mwamba bali ba mina nga bomwana to ibana mike nde to ba tokene kotala ka rap biso to kana orchestre na biso na Sinkin ba boketa rap wa na bandal na Tinel a Dibamboma wana to na Tinel na kuto yete na siège na biso ya Dibamboma to kana moi Tinel e wana ba deno o ba deno te deno e ba musique akala quoi ba aimé bwanga bazaka ba zingzong si ekomi ba aimé bwanga ba ba poto ba zingzong ba kei Didier Marcel a sali ba recherche ko zo jiben pianaye ba wera son ba ye donc on comprend si biso peut toyaka na biso ka marque masala na Richard Mwamba na Dibamboma masala na Koko Shango na Paris na Bouete et on va mettre tes casses au kuta déjà Wenge ngana ki mona Sinkin ngana mona Sinkin ngana bandal Sinkin c'est biso Madouda numéro 1. On a Sinkin ozoya mola. Biso na Sinkin peut avoir un orchestre na biso esthétique ndal. Mais il y a un orchestre mike na niveau Wenge te. L'orchestre c'est belé ba station Japan ya vie na biso Rajakula, to na IBG musique to la danse biso toza. Aza kubina yaya, ya ki ba biloko ba noba. Acha mukini, acha mbamba ba biloko ba vie. L'orchestre mususu. Lokwa bango ba sukaka. Bakendaka mulaïté abiso Wenge et comment que le banda to récupérer tout la danse to récupérer à Tchamoukini biloko ya vie na biso Rajakula to récupérer tout pour on a concurrence qui makasi biso na bana matonge eza kwa lelote
yaki wenge moko to toki ba tout à fait normal toki na il fallait kaka café musica orchestre ezalaki nanu na kitambo baki na traction Babylone na limité baki na pourquoi pas badakumuda biso wenge ezalaki lokola bandala mais na bandala ekeka wenge pete baorchestre mosusu moke mbutambata bastation japana baibeze muzika biso na sinki toki na esthétique ndala so biso bato ya sinki bamasanga mola Richard Mwamba Koko Shango di mwana bwete wana bapire bato awera son Shango Koko Shango mwana garçon moko boga ozoka participa fort ba Richard Mwamba ba pauvre Martin Likombe donc biso tokena bango bakote moko ba Martin Likombe bana poto wana eyaki donc il faut ça na lunette à quartier na Jean-Louis Ferrer donc souvent na lunette à quartier te fenêtre ya orte o muta BCBGT bon chic bon ça toi qui propre donc bana moi bato mbongo quoi yaki te bana bato pamba donc wenge to bima na esprit ya bon chic bon ça et le quoi ya lelo te vous comprenez yaki ma wenge aux hôtels JB ma boga hôtel wera boga Blaise Boula boga yo ba boga ba garçon ba lataka donc to betaka pe pamba ti to betaka pendant ba vacances soki tozwi vacances bango na nyonso mpe bazalaki bana baki na bainternat bawera son na bainternat bato batangana bango baza biso mpe totangana bawera na bamaradona donc tozalaka me nayaka atanke fanatique na wenge yango zi balobaka yango meme bawera baloba yango mingi baya bafana mais miso mpe bakoma bamusicien mais biso toyaka bafana te nayaka fanatique bon musicien omoni nazaka mpe na idée te naka na idée te nga nazala musicien mpo naki na voix naka na nga na motu to na voix mais naza compositeur nga na banzembo ebele nga na banzembo ti lelo nata na ba 33 chansons na bomba. Très bien, maître Tchétché, à l'époque na wenge to pe na musique en général ya Congo ba porte-parole pe bande kozala. Ouais, bah porte-parole, bah ça là quand on a biso pe onyo surtout to faire partie à s'imaginer comme bah porte-parole. Ngeni loko ba porte-parole à lelo. Te ça là qui te a gotinda biso. Ah oui non. Et on a porte-parole à zaki ya bongote. Ah. ezali ba porte-parole moko tolobaka na biso kaka soki wera aza wana jiba aza wana Blaise Boula aza na Adolphe aza na tokotia mwa lokola bapire bato na biso bavie na biso balujana bakiza brond baladens montana à l'époque mais est-ce que moto alobaka mingi lokola ladens aza wana bapropre frère ya wera son ladens moto amanga kosala jete bien na Rojali te porte-parole te ka bana bandel balobaka to kumisaka ngiama grand prêtre jibe pe na grand prêtre BCBG mais ba porte-parole comme qui lelo tang comme qui musala biso yaki na musala te ezali tobima ba jeune moko ba bimi na génération na bango wenge BCBG bon chic bon genre voilà qui to poser na nukin to bima ba meilleur orchestre to bima petit na lokwa ekokota meilleur animateur Zibé Piana, meilleur chanteur. Vous comprenez? Mais biloko na nyo surtout et ça qui fait partie que wenge le botama c'est comment qui à l'époque comment qui sont reçu diplôme d'état OK poto. Mais il y a une famille. Mais il y a les lotés. Moi na période douana ba wera puis ba jibe ba ndo tinda ba porte-parole na ba sing. Porte-parole azalaka te na tango wana. Tetango viva Rojali wa bazalaki ba Rojali wana bazalaki à l'époque abandon les quatre la télévision pour na ba makambo te muda ko sauter te wana na ba maison mère yo tuninga makambo BCBG te soko tuninga makambo séparation na séparation na déjà na poto tango wera na jibe bakabwana na parmi bato kenda poto liboso 89 na ke poto septembre. Oh, ma soeur, on a 85, 86, 87, on a un internat, tout le 5e humanité, 6e secondaire, si aux yeux diplôme, ok, poto. Mais, vient à biso, on a un chanteur à Kala. Tango, à Benego Yemba. Bon, na ipsage au combo na yeme to keleka na makambo nécessaire pour ce tozongi la bateau bazalaka ba chanteur kala basaka ba succès te to lo bakalango mingi te ba koma basala nzambe. Vous comprenez? To lo bila bateau ba bimaki. Bato babimaki bawera bajibe Blaise Boula Adolphe Dominguez bale makaba Didier Masela nde tokene ko récupérer moi muke to récupérer Emelia to récupérer Alain Pela nde bayaki po ba chapwa en attendant ba Marie Paul pe bayaka bari Coco pe baya
question ozotuna ngai ya BCBG ndenge nini ezalaka mais époque wana tozali bato koloba libanda makelele kaka président biso BCBG bon chic mais yaka teke totino na TV kende koloba non eki bango mo baprésident bande koloba po époque question kaki na top baprésident baomo bande koloba jiba leki basuwera leki apesi programme ndenge toza boye surtout biso toke na système mingi ya bainvitation bana bainternat tonobeta mpe pamba te wenga tike kobeta to chaque jour ndenge na vis-à-vis na vv center te tozalaki orchestre moko ya baétudiant oyo bato bayebaka biso pendant les vacances bapâque basaint-valentin banoël nde toteki bainvitation na biso mpe eyaki guichet plein bainvitation etekami na bekole tout batenie de la gombe balupio bekole tout basalongo bekole tout le temps tokoya toye na olympia plein toye na vv center plein kala po musicien akota na wenge bana osenga bacritère eye makasi mingi baya bamisi ebele nga nayebi tout d'abord il faut zala boga oyeba kobina fo oyeba koyemba oyoka liboso so oyebi oyemba te tokozopwana oyekaka oyembaka lokola likelele non fo ya grand chanteur po olataka bien okotaka bisi te po bamisi ebele mpe bakota babisi tobandi opekisa yango fo taxi oluwaka voiture na yo ozalaka mpe na millier ntango ozoyaka mpe na staff bon chic bon genre yaka na basi ya prep basi ya bien kitoko moni bacritère ezalaki wana yaki bacritère moko entre baprésidium quand on dit présidium Werason Jiben Piana Didier Masela Ale Makaba so bavandi babia ye ndenge nini yemba bayoki yo nde bari koko baya amona bori koko bazaka déjà musicien il fallait kaka tango aye asali test na ye batali yabi bon ça va mavanda pe moi mingi Marie Paul Paka kota bandaka mais azali koyemba te bato bazwaki mo baplace bapeti na biso baemelia bapo bayeba na bazone mosusu ata peut-être kozwa manda chante ali mwana njili ayaki ni ayemba mpe ka nzembo moko ozo comprendre les critères wana ezalaki entre le présidium biso toyaka na biso wenge tant que bafanane na explique ya bamusicien kaka ye moko te Didier Masela mpe mopanzi directeur artistique ere wana ale makaba ayaki na son makaba yone basoka betelo guitare yemba soko na demi temps ou de libanda note akozongisa il faut chanter. Maître Tchitche Membe, par rapport à fondateur ya Wenge, moi polémique eza kabadiswa ba Didier Masela badiswa ba Masela te. Oui, mais bon mazalaka. Fondateur ya Wenge penza wa bimisa Wenge wana ezala na. Bon Wenge soto tchelele Wenge comme belé hein. Soto bi o tokoloba BCBG 4x4. BCBG 4x4. Andenge bachaka ezala kaka lokola bako fondateur mais bachaka moko zala liboso. Parce que mutu moko te musapi moko ko kosukola elongi te mais na ndenge bahistoire po biso toyaka nde toyoka mpe ezalaka kala baeme bwanga bazalaka bazingzong bazalaka nde tonde kolobake bana batutu bakomi koluka kokende poto so eme bwanga ke poto atiki place zingzong akei poto atiki place vide etikali te bavie kisi wana bavie babete bango basecrétaire ba bakulutu na biso bano manager biso baba vie mavo ba batebele donc Didier Masela za co-fondateur ya te na lobi na obongo te azabdege ba tchaki fondateur mazaki ayi moko te oza la fondateur mozana ba co-fondateur mais ba kobibisaka ka fondateur poto fula te eloko Didier Masela wenga ya Didier Masela on comprend mais aimé bonga pa ba wenga aimé bonga on comprend ezaka bongo mais Didier Masela ezaki orchestre ko sango yo moko te mama ate ozu idée eloko nyonso tout ata totalaka tosala association président vice-président secrétaire adjoint conseiller adjoint bino nyonso tosali présidium bureau donc na ndenge normalement tokoloba Didier Masela mazaki ye moko te aki na bacofondateur président Jiba azalaki président cofondateur Werason ayaki trésorier moto asimbi na mbongo moto mbongo asimbaki makambo nyonso ya mbongo yaki Werason beaucoup négligé écoute nous Adolphe à l'époque Adolphe Adolphe qui pire petit ya viena de fao obi sera ba dans so Smurf ba dans moto no bina obusaka bo ba Smurf Adolphe qui pire petit là oui Moutayan Adolphe général de fao oui Adolphe les lama makama bilamba po viena ye Adolphe yeto ce qui wenga récupérer que na partie à Mikili
omona Adolphe netanga ke poto netanga wenga katokeba wenge premier voyage à wenge et fait on a habité si je me trompe pas 90 91 pour biso tokena déjà poto avant na la kena 89 à wenge mais explique que ok na yaka na siège wera jibem piano ba pesa vient nga bopi mbembe 33 tours ya mololo yikima na ebinité wa bana bobongo star na bande moto no le kanongo na TV ezalaki ya tobetaki na RTNC ya wana nini kombo ya Kongo ya Kinshasa Mama Ngebi toleka na bande wana bapesa inga wana ba bande vidéo cheche yozo kente bapesa vient nga bopi ko vient nga bopi ya parmi ba toi soutenaka Wenge BCBG. Maître Tchétché, à l'époque, apport na yo na Wenge ezaki vraiment. Apport na ngande. Kozala na Wenge, ubanoza na Wenge comme simple fanatique, comme simple kaka mutu mo bwa na. Mais biso nyo tube, soko tela ta we rappel na jiba, rien toki na étudiant. Wenge to beta, ce sont des étudiants. Bana ba parler. Rentrée scolaire, OK. Bandundu, biso misu tokene ba maluku, misu ba keba ba Congo. Après vacances à Pâques, répétition zongi. Billet tekami, to beti na Olympia. C'est ça qui marque bon. Quand Jiba yoka ki Rico ko to be Marie-Paul Koyemba yo na nzembo Molangi Malas. Asa ki zuwa te. Te mo ba critique ki makasi. On appelle ça qui bomoni. Te biso to saka el Paris na idée te ya ko conquérir te. Ya bon te. Ezala ki na expliquer ki yote. Tant que sali ba succès na biso et tant que ba fanatique a wenge bana bandal mingi to lo bato ba fanatique a wenge ko ba jibe pe na ba wera ba na ba parler ya ki tende lelo bana ba ma campagne bana ba on ba mo fleuri ba ni ya ki bomote ezala ki wera na parler jibe na parler tout monde na ka na ba répétition on comprend na ba répétition tout le monde mais ezala ki te que ce qui répétition il biso tout bana bandal to hôtel à rep le concert za mu colonie le concert za en Olympia biso ndeto yi ezaki te ko marque mutu moko za na ndaku na etete ndeto yi ko zo à l'époque wana garçon moko ayaki papi kimbi personne grata ndetango aye to koma na moi système moko moi combi moi basaba boke comme monana ba mise ba comme zo moi quelque chose wana ba mise be ba bureau te ba bureau ezali kaka jiba aza na bureau na ye oyera mpa na bureau na ye Adolphe mpa na bureau na ye edi bongo eza koya marka lelo te baporte parole bakoma ekoma boulot différence nini eza entre musique ya kala na musique ya lelo bon toza même pas époque soki okotonanga question makambo ya kala na tala foto no ya kala na foto no ya lelo eya différence donc changement ezali changement ezali kala ezalaki toza koluka tobima mais lelo bato beye bazodéplorer musique ya lelo par rapport ya kala babi musique ya kala ezalaki bien ezali musique mo bachanson mo éducative bamusike ya lelo banzembo ekoma kaka bainsanité na bainsanité nayebi te par là soki okozala na mwa likambo okoki koloba bon musique so natali mpe banzembo mingi ezomoni wera yemba jiba yemba eza banzembo kaka soki olandi obe baconseil mais soki musique musicien asali nzembo ne ya marke ya toza mpe na censure toza na inspecteur na biso didi kolokele batalaka ti soki bamoni nzembo na yo osalaki eza na éducation te ekoleka te mais biso ntango tobetaki banzembo ezalaki nango normal oka banzembo nyonso ya jibe ayemba wera yemba baadolphe bayemba ezalaka kaka na mwa conseil mais lelo ekóma nango kaka oyo alingi abeti na ye donc ana na eloko koloba te mpo oza génération moko ye génération yeye génération moko moni toka na phénomène ya kuluna te lelo tokoma na kuluna kala ya bayanke bazalaka mais musique ya kala ezalaka na polémique lokwa ya lelo te lelo tokomona même baprésident ya orchestre azotinda porte parole na ye aleka na bémission afinga président ya orchestre mosusu ozomona teke musique te biso mpe ntango ya kala mpe polémique ezalaka nango mais ezalaka maka lelo te polémique ezalaki ya biso toleki bino na miziki polémique banoza à travers sur travail na ye anga na beti miziki koleka ya yo mamaka ya lelo te ya lelo c'est ça yango napesaki toujours na bandaki koloba toujours na balider na biso nyonso to oyo bazobima mikolo oyo baleki na biso s'il vous plaît baleki na ngai tozala na mais nasepeli mingi
na musicien moko na uto kolanda émission na ye héritier wata auti ko suspendre Dadi Mola na sepelaki nango makasi cet exemple oyo nini héritier wata asali na kosenga mpe na baninga na ye nyonso to bazali bamona cette volonté ya komona amanke songolo pakala tokotanga kombo te mpe na ye mpe te moto oyo amankaki mais asali nini asuspendre mpe ndenge asuspendre ye décision ne kozala mpe définitive comme moto wana mpe oui ekokozala mpe non akokozala mpe nga nayebi te je fais pas nakoki komisa ye te je fais pas partie c'est un petit je l'aime beaucoup asalaka misiki ne kitoko mais nasepelaki na acte na ye mpo soki natali parmi balider ebele mbala liboso nomona lider asuspendre porte parole na ye ozomona nga nalingaka babiloko ya bongo yango nabaki ke exemple ya héritier wata bato ebele fo bazwaka nango surtout balider ebele bakobima mikolo oyo botala baexemple wana musicien moto aza pembeni nayo asali eloko moko ya mabe ezala mwasi ezala journaliste asali eloko ya mabe bendai mopanzi suspendre ye soki mpe suspension ngo ekozala définitive ntango akozonga kozala sur na place wana te akomi nde mpe motu porte parole sur terre ako mpe moto akosimbaka sakia akola mpe akomi mpe maître okomprendre mais nasepelaki na acte wana ba félicitation héritier wata Maître Chite Mimbe, concert ezalaka soute na poto na concert suko ezori to comme mona artiste ya biso nde bazobeta na basali ya minene na mikili ya poto we ransom déjà le 15 février akobeta na Paris na Reine na Grand Paris et Jibel Piana malgré concert na le 31 décembre ça annulé mais souka a finir toujours na kobeta concert wana na Paris. Est-ce que Jibé na ouera ba Sixo ba salaka ba plomb ba salaka ba pyro na ba Zénith Olympia est-ce que ba okoka suko sala ngo lelo maman succès soki moto asalaka succès na mpe namoni moto alongoli yango te ata namonanga bato babeta barena awa baobeta baplein mais baplein bercy ya bazénith ya baolympia kofi abetango moto koboya te grand mopa aza grand mopa oui akobeta yango mpo na nsima na ye mpe abimisi bagrand musicien fali pupa etina biso abandala awuti wa te aza ingrat te ezaka parcours na ye okozala mpe pa vie un jour bapeti mpe balaki mpe awera basala bamoni mpe ke oui nakomi maître aforme nga nakomi nga moko maître nakei mpe lelo bapeti mingi bazalaki na fabrigaz babili na file baza bakoko awera mais eloko moko nakoki koloba kaka nabeta sete ezali eloko ya eza te soki obeti concert na yo osali plein oleki bavie c'est ça oh lelo bajeune ebele bazobosana soki okei obeti tokobeti elo maboko tobi oui basala mpe ti lelo ngai namoni moto alongoli yango te toi je te dis te fali mpe asali ya ye asali non nakoboya yango te asali félicitation na ye mais kolongola te Paris bouger te na constaté moi j'étais à Paris c'était wera kita na gare du Nord à sala grand epaka ziba buta abuka Château Rouge le même jour wera zo kita na gare du Nord wera zo kita gare du Nord tio koma Château Rouge toza na moi métro Anvers tio koma to bima wana ba métro moko ezana na kati po koma Château Rouge ba ya makolo même indele bazo tuna wana nani ba bi phénomène wera son wana Jibé Piana azali na hôtel na Saint-Denis bato na ye babiso ba Roger Sunga ba grand prêtre bato ya Jibé tobi présent yo mpe fo bima wera bouger Château Rouge allez cortège ya Jibé mpe bimi wera azobima 15h Jibé azokota 16h Château Rouge kao bango mibale plein na plein na biso biloko oyo bango basala ti lelo mama Sylvie nakobisa yo musicien moko tena na longoli yango na kati ya Paris conflit ya wera na Jibé je te dis mpe kotikala éternel bakoya na bango bakosala basuccès bakokoma na niveau bagrand maître te bofali na wera e na fali na fere na bakomi kate te bakisi bakoma o bakoma ba bagrand musicien bakobeta basa te na niveau oyo okoki kokoya loko ozocompare tabulei na Josa te okabolaka wendo na bawario balobaka fali kobanda na papa wendo ti na majabu rafiki mutu akokani mutaleki aza te wana na yabayo bawario ko bato wana bato na ye te bato nde bakokumiseka ndenge ezali wi ko mpe bato ya wera babaka wera ti lelo mutu aleki aza te biso mpe bato ya Jibé toloba mutu si lelo na yoka nga mpo na lelo ti lelo mutu aleki Jibé na wera baza te
mais nakumisaka quand même ba petit azobima faire na bi faire azobeta héritier azobeta fali azobeta ba mais fali ba boss azobeta za bango nyoso baza kobeta bango nyoso tout maman na classe boko za la tête 10 maman bahati je t'explique yo za journaliste yo kaka biso ba tuto banda musique na tango na biso tokutaki ba kuluto ta biso tokutaki ba biso ba ta kester mais na dernier mi-temps tango tobini bata wenge comment bata wenge to tshika ki kester to ka bata zaiko to tshika ki zaiko te pas kester te pas wenge lelo bata belé pe o ba olanda wana ba bata ba wera na ba jibe le ba komi ba royaume ba fali bata ba gaulois bata musupa ba villa ba benga wanani ba benga wanani bata petit na ngana ni fa brigade ba villageois ba villageois pe bazali on comprend bata héritier ba benga wanani spiritage ozomo ba spirit no batabi na filé ozomo omoni donc nous surtout on est ça génération sur génération mais génération oh baza koya tozokumisa bango pour musique baza ko beta wana vraiment est-ce que que rumba na biso congolais za première malgré ba ivoiré ba yaka na maka système ba beta coupé décalé pour ba koma loko ba botola biso biloko na biso ba yibi rythmique na biso ba beti betango mais simbate le rumba na biso comme patrimoine international donc tout le monde a que toi na musique na kati ya Congo vous comprenez na ko senga kanga na baleki moi respect zala pour ba biloko ba mikolo ba salaka on peut pas comparer oui bango ba yibi appli pas sur otali bango ba na onyo so ba sa succès BCBG non ya kala bon chic bon à part faire j'ai là na à part faire ndeni na tchana fali mopanzi ka fali ka mutauta quartier latin maza mwana bandal c'est BCBG kobosa na ngote batu musubi baloba ke moi fali pa yaka ende na yoka kamenga na yebite zanga uto ba matete te ayate aza mwana bandal a petit msa bandal baloba ka yaka lokwa pe ba test na wenge à l'époque bo ba beta na ba kibinda koit we ba ngote fole beta na ba dudu na ba petit na ba selete fali wana ana ba masani abetela bango ba petit na ba kufa ba pekesh ba beta ba orchestre na ba fali na bandal pekesh akufa fali wana abana musique kala mais Kofi na betolo lisolo est-ce que yebite que Kofi Olomide avant ça la quartier latin Kofi Olomide ya na siège abi wera jibe na lingi tout ça l'album ensemble jiba ndimaka que Kofi akota na wenge à l'époque abi ouais jiba bon on ba neni bon ça va 85 86 je sais que je me trompe pas Kofi a outil poto aye azo ça ba wana Kofi azo ça ba nzemu nena na ba orchestre c'est quoi ça qui na esprit ça là orchestre le gars na ça orchestre na ye amona ki biso to na succès ko ça la GT pour Congo ezaki ya biso meilleur orchestre wenge abi la petit nanga na yoki sango na bino wana na siège na yoki sango na bino na yepo to bet album moko ensemble azaki na idée to bet album même barrier wera jibe na beba kende poto ba bet album nde wera mutakala ka bité soko lingi kota wenge po balike o dikama o wana ne bandelo baki o jibe na Kofi bayoka na katena na ibisal Kofi aki pile vie jibe wana kala te na ko sauter ko na musique te ranking bon ngolo baki wera na jibe bayoka na te ce sont des amis d'enfants ko sauter Kofi a enfance donc Kofi a qui abi nazana besoin tout ça l'album ensemble to kena bino poto et là présent dia manenga zalaka JB présent JB baki bon d'accord tondini mais to solo ngo ensemble na ba Didier Masela batutu wera mutafina abi soko lingi kota wenge ndo moni Kofi kene ko sala orchestre na ye quartier latin ça kana ba Suzuki na ba Che Vara ba Modogo yango wana. Donc ça prouve que wenge eze loko moko ya kosala nango jeté na kati ya bandal et bimisi bano nyonso tozomona lelo mokilo mobimbe ezosala succès bana wera na jibe pona bibongo pona bino bana BCBG pona soko tali héritier Seleo Bikington bango wana nyonso
Bah, JDT tout. Bango na nyonso. JDT kutakuta ne pas na biso na El Paris. El Paris, ça ça. Oui. Na bien mettre Tchétché, to komi na suka ya émission na biso. Allez, l'autre aussi ça va bonder. To komi na suka. Na boki nokutu batuna ngate, na boki ba na Londres te. Télévision, mabanga na oko boaka na yo, to komi vraiment na suka. Biva de Londres. Biva de Londres. Déjà tant que to komi. Miso kutakinte, Koko Sango. Moi liloba. Ah, Nzambe. Matanga ya Sege Mignon Maniata, on peut s'assurer précision par rapport à l'adresse de Matanga et puis on peut se dédicace dans les bon, naza vraiment na oyonga na zui moi muke o na landaki moi muke porte-parole na biso Roger Ndando pas mamile là programme ezali na nous fixé té bana BCBG bana wenge nyoso tout wenge tout ekiri wenge donc programme ne peut s'amiter président JB moko ko leka na TV akoloba mais pour l'instant bato bazo kokende na famille kotala bato nso bazo kende na matete bato nso bazo kende awa na Jamaïque côté à maman bato nso bazo kende côté à papa donc programme ko pesa makala te to zala kaka kimia mais semaine après ba fête ti si là corps ko ya na cinquantenaire bongo to préparer ndenge lo ba kitche art président Jiba kotala et yo pour lancer message na yo ki teni ezara na senga kika pona moni teni o Jiba saki nango succès zaki amataka na punda yo kaka bilengi eza pe teni moko le plus facile o ko zaper na costume na ko chapera raf na kati ya on a ba ke teni wana za teni moko sacré muto nyonso abika ko za na mbongo te pour le sa ami sombela tole la sege na teni wana amataka na punda et ba dédicace na benyo bon dédicace na ngeza mingi te parce que na pesi vie na nga bopi mbembe na pesi Gisto mbembe na Charleroi na pesi maman pasteur Etelia na Orlyville maman Etelia pasteur sans oublier Masiandoki Biva wana ba na Londres on a kubwaka Masiandoki grand prêtre na Londres sans oublier Sam Kuku Berli Jogo oba na Londres Berli Jogo Sam Kuku Masiandoki Biva oba grand prêtre bakolo bilamba bangoyo oba pire batunanga à Londres to yesu ko na kati à Paris dimission Kunta Kinte oka na palais des sports oba lela na ba wera wa côté palais des sports wa wera dimission Kunta Kinte wana pire masananga Michel Miyake Brown wana Michel Miyake Brown ma ville donna ma ville oka donna ma ville sans oublier Vienanga moko ya Strasbourg Vienanga Miguel na pesimbote na honorable Dani Chanda na Mamad Shuna na kati ya France wana honorable le plus célèbre Mutambongo simple romonika mbasona li papa mais grand prêtre Dani Chanda Kalengai sali ayo Gérard Dofus yayo wango wana na bosani te mopanzi na nga pe na go bwa kaka batu na nga baza petit na nga moko pe mikolo azo sala chambre makasi mais petit wana za mwana Congo Brazzaville obi komo na mais prochaine émission ba pekisi mais mikolo aze pa ya faire egola petit moko uti pontu no grand chanteur mais to bombi le seul mutasaka mongonga faire egola petit wana bokomone mais aza mwana Congo Brazzaville prochainement bokomona Christian Akwasa ser na nga pepa kunji na yo kaki José Kongolo na yo kaki donc mbote na bino bao bazangi libanga bayebaka prochainement bakozwa libanga na bango. Merci beaucoup maître Tchétché Membe, merci à bien sur la émission oyo bo retenir que rendez-vous za moko le 15 février Kofi Olomide a se produire na Londres à Kozalana na Mamasi et puis na quartier latin international côté à ensemble le 15 février yepe akobeta na Arena Grand Paris programme matanga ya sege besoin on pas maître Tchétché donc jusque là ba fanatique na biso nyoso ya BCBG bozala motema na se semaine autre banda après ba fête ko réseau ya to na cinquantenaire ndenge porte-parole na biso Roger Ndando alobaki pa ya mamile la bato balandaki ndenge zali délégation au président Jiba Pesi baza ko kende mikolo yo après ba fête ya wakaka na end to bazwa corps et ya kovanda après to yeba ndenge zalaka kaka na culture art na famille. Merci beaucoup, maître Tchétché. Merci dans la première dame d'Orléans, madame Mami Wanjamote, ma papa Micha. Merci, la cordon junior. Maman Rosie na Yolo. Merci, grand frère na Edada. Maman Rosie Gisto Membe. Prochainement pour un nouveau numéro, il y a émission.